intelligent. Voilà. Et so yamba mutamaye là. Bon, yole. Papa. Au moni na PES TV, au so na PES TV. Bande banda. Nan boya ma mutamaye le boyete. Nzambe mana ngai. Ata obe mission politique. Oba pasteur oba le kaka ba ngono so bazoba na bazoba. Na ABC yo papa. Maman zana ba babengi papa chéri Jibin Piana, leader à mon Foubert. Tango Jiba koti na lupango, papa nga témoin. Adebombo la koti na katanda. Abimisi 6 cartons ya mbongo. Jibin Piana zui asali. Ake. A koti studio, ayembeli kaka mwana mwasi moko ya kitoko ya peme na kati ya famille ya Adabombole. Janete Bombole Mayele Masilinga Nakomi Zoba Wala nzembo Jibe pasteur Nalelaka yo Ouye Nakani effectivement Nayebi très bien O tourner ses cerveaux na yombala et ebele Landa Wante fongo li Bible Toke na makomi Makomi ezala Pona lingake loko na zoloba ezala na ba preuve Voilà Landa Totanga wapi. Bon, yom te prépara qui hein? Tchala Jérémie. Jérémie Logoni. Ouais, ça y est, parce que te prépara. Là Jérémie na lobisagete hein. Oh, bon, Luka verset mot. Landa. Aweza Jésus Christ. Te na verset ni. Te zali kamba verset te papa. Au fond, la Bible, pasteur. La Bible, nous faisons la réserve dans le verset de chapitre T. T à la place nangai. T. Continue là. T à T papa. Continue. Est-ce que Bible est yo? Maintenant, nous les attendons. Yo muto somme la Bible mon frère. Ah papa. Tout ce que j'ai connu de nangai. Na bambo Bible. Oh. T na bambo ngo. Excusez. T à pasteur. Bana basi mo batanga. Ezati. Et poko to komi. Ba maman ba maltraité bana makasi pe ba maman ba baby si bana maman bate la kimia nga soki na so pesa conseil na linga ba discussion te na ndako poko risquer libanga na mututa na so biso vérité mon frère panzina TV na so ebisa yo na so sala ba jeté malembe soki ba je o kati loko na yo te malembe papa na kato licheti oh mema kiango atone yo kota na ville na licheti. Hein? Oh. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la PS Télévision. Heureux de vous revoir nombreux devant vos postes téléviseurs afin de suivre Kinoiserie Show. Émission au Badbasekara, émission au Badbadécouvrement Marambo et belé sur la PS Télévision. Merci Nabatutu, Baza branché, Bazolanda Batutu, Baza Nabambo et belé parce que PS Télévision l'andamara partout dans le monde. Donc na Pesibino Bambote même na YouTube pardon, na Pesibino Bambote Mingi Bisika Bozali. Donc merci beaucoup à l'équipe technique de la PS Télévision. Donc Nazanga Morote de Nana Bandeko, ba filmer, Nana Bandeko, bazo réaliser Nana Bandeko par-ci par-là. Otuzana Bango Awa. Donc directement là, je vois le cerveau moteur Issa Makanzu, le mannequin de la presse. Merci beaucoup à Issa Makanzu. Et puis directement, je vois Christian Énergie Lelo. Christian Énergie Lelo. Donc Tozana Bango, Tona ba Aristote Batuma, Tozana ba Kankuka Basele, Tona ba Elohim Tunga, Toza Bisonyo, Tona ba Bela Novon Tabi. Rebecca Bolepa Aliawa, donc tu as vraiment équipe Eza Mobimba, donc tu as Bissonio Soawa. Comme je vous avais annoncé, mois de mars, Kalamingité. Lelo Eza émission Nanga Yasuka n'a présenté. En fait, dans un mois pause. Mars Mobimba dans ça la thématique et la pena bandeko basi ba collègue bandeko nyonso ya PSTV na ba yo ba chaîne mususu ba retravailler awa et puis to yambaka ba maman yango ngai Nalobaki, tellement que tu as moins de maman. Narotika ba maman boyeti. Il faut ba maman bazwa conseil. Il faut ba maman bazwa mateya. Et on a pensé qu'il y a pasteur héritier lité ya kanda. Parce qu'il y a makasi
côté à conseil pour na maman. Tellement que tu côté mars, il faut pasteur Aya expliquer ma maman, après ça ma maman conseil. Directement, je vous présente l'invité du jour, pasteur Lité Akanda. Bonjour. Bonjour, papa Yannick. Bonne santé. Tata Nabisu ya likolo azo bomba pe azo batela. Pamba te soki ya batelité, mutu mususu akoloba ki azo batela biso koleka nzamba azate. Bible baki c'est le biete soki noko mama topé papa alobiete azo batela yo azo sala musala ya punda. Po muto ya batela kabatu azakaka moko. Siko ndenge nini tata mwasi to na famille to bakonza mboka baloba ete bangonde bazo batela yo. Oui, c'est bien. Bakonza mboka bazo batela biso na makambo ya nzoto ya se na mabele po leta zali. Mais na likambo molimo mokonzi moko tako koloba ete yende mutu azo sala to pe na nzela na yebiso to bika pe manabo na bomoi. Na ebite soko zo comprendre moi mokeni na pesi libota na nzambe nyonso o bazota la biso awa na Kinoiserie to pe na PES TV na pesi bino bambote. Voilà. Kasi na yebi mbula PES TV e bandate tika ete to loba ba o nyonso depuis banda ti lelo ba leka na PES TV ya wenzambe tata salani apambola bango. Voilà. Faut que la reconnaissance na bato babanda. Potango yene loko wa bato. Faut reconnaître pe ba basani babanda. Le lengi moko biso to la kaso ki to vandi na zoloba. Faut natanga pe kombo ya papa Simo ki kimbango. Voilà. Po yenda banda ma solo. Ozolanda. Voilà. Ndeto pesi bino mbote. Bozala be invité awa, ozala journaliste awa, ata lelo zate to pesi yo mbote na yo esiko zali. Landa na loba. OK. Commentaire les kebelete. OK. Landa. OK. Nga ese mission na nga na droit cha commentaire ndenge na lingi. Effectivement. OK. Donc ngane munaza neti chef awa. Merci d'abambolo. OK. Na loba. Ngapela ngena loba no kuta vo bagisa. Ngai na yo to bane ko kuta ni sika mususu. Mbala liboso. Mbala liboso to kuta ni awa. Ngana za parmi batu o to bana no be émission ya kala. Esika mususu do mbala liboso ba impression na yo eza nini? Merci. Na toni nzambe makasi. Po mutu amayele atalaka musika. Du fait que talipe musika yawe nzambe tata pambola yo. Amen. Kasi na koloba mingi te na pesa na numa exhortation mukie. Ouais, voilà. Pour na domaine itali paiement. Merci beaucoup pasteur. À vous. Papa Yannick Poati. Oui pasteur. Kola pambolo po yambinga invité pe na PES TV na monye sengo makasi tango ba yambingai. Balobi to mona ka pe mwana moko awa ya bosolo na politique mais lelo to yambi papa na bango. Okay. Landa pasteur azalaka mwana mukete pona kati église nazo kama batata mikolo. Voilà. Ata tata mokonzi mboka na molimo aza mwana na ngai. Okay. Landa tende kona ngako changa tembete. Na tembete na zo tembe pona nini mon frère? Na tembete pasteur. Na zo ramambu. Landa. OK. Mutu soki aza bonne santé. Azo kanisa yenda aza mukolo sa santé. Oza mukolo santé te. Munena nzoto ebatelaka kate. Tobenga ki éléphant d'Afrique. Tobenga ki pépé calé yampanya. Tala mutu munene. Lelo aza na se ya mabele. Munene batela yete. Basangani na papitex pépé calé. Bayemi nzembu boye. Voilà. Bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya ekolimwaka na mopepe. Na kanisa ki nzembu wane ko batela bango e bateli ya mpanya te. Landa na bakisa. OK. Bazalaki mibale babane ko sala fierté ya mboka. Na loyembo na succès baye ko bakisa sapologie likolo na yango. Oh, sapologie. Moko to bengie na kombo ya Lenkuru Papa Wemba. Moko to bengie na kombo ya ke
Kester. Wemba bakisi boye na loyembo. Sapologie, 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 Wana pasteur, mdoyemba sapologie, pasteur. Maté yate, papa. Ok, ngapela pesa. Oyokango déjà. Te me pasteur, mdoyemba sapologie ya papa Wemba. Il y a Denis Ngonde te, il y a Niziamina te, mais il y a papa Wemba, pasteur. À vous, continuez, pasteur. Tout que na kimia tende. Te nazo expliquer au pasteur. Tokoki au continuer na biso ya problème te. Nazo expliquer au. Imprudence moko bato apes TV basali tangu na koti ba tester ngate ba yeba na nzoto na nini. Biliaki yo bi koki. Lana mon frère ngana sala ka ba jeter. Soko ngozo nga muninga no ngana za muninga na yote. Ou bien to kate lo kwango? Te to continue. On sala nga ba jeter pona ni mon frère. Nini ngoko? Tokei pasteur. Na koko beta pes TV mobimba. Oh, pas maître pe bazalaka ouais. Quand kuka baselo azala na maître. Landa. OK. Sapologie ole batela bango e bateli bango te lelo bazana se ya mabele. Oyebaki mwana mwasi moko na kombo Jeannette Bombole. Oyo mwasi Ada Bombole. Ada Bombole. Mbongo ebele. Mapangu ya kitoko. Batalite na famille biloko ekoka. Loko la peto na mbongo na biso. Kitoko na biso mweleka na pamba ezate. Babengi papa chéri Jibin Piana, leader amour Foubert. Tangu jiba koti na lupango, papa nga témoin. Ada Bombola koti na kati ndako. Abimisi 6 cartons ya mbongo. Jibin Piana zui asani akei. Akoti studio ayembeli kaka mwana mwasi moko ya kitoko ya pembe na kati ya famille ya Ada Bombole. Jeannette Bombole Mayele Masilinga nakomi zoba wala nzembo jibe pasteur na lelaka yo ouye nakani effectivement na yebi très bien. OK. Kozwanga ngoto bobote. Merci. Nakanisa ki nzembo wana ko batela ye e bateli ete lelo aza wapi na sama bele. Mutu abatela ka batu nyoso na sena moye za bobele nzambe. Tika nkolo oya kutanisi biso elongo na papa Yannick Poiti na nzele ya Pestive Télévision tata apambola bino. Merci beaucoup. Wana zaki neti annonce. Pasteur, toujours dans mois de mars. Moi oyo to célébraka to sepelisaka ba maman. Yoza pasteur. Nde to zora ba pasteur Denis Lesi, pasteur Marcelo, o pasteur Kingani, yo posa parmi bango. Yo na lobaki te, to kokota moi oyo boyete. Il faut na bengisa mosali na nzambe aya kopesa ba maman conseil. Ba conseil eza na ba étape ebele. Yango na linga to bana non étape ya liboso conseil pona ba maman nde to zokota mois de mars olobi nini. Mate ya pona bango. À vous pasteur. Merci papa Yannick. OK. Question kitoko. Pe question wana eza préparation ya matin na nga ya dimanche. OK. Kasi lokolo za mwana mayele olobi to fongola ngo avant. Tika na fongola. Voilà. Nakozanga te ko pesa conseil pona ba mama. Pour ba mama baza très important na ba vie na biso. Effectivement. Pe na kati ya conseil na sengi ba konzi ya PES TV bolimbisa ngai. OK. Na sengi pe ba mama o bazotala nga na minute o bolimbisa ngai. OK. Pour conseil on na ningi na pesa eza très profond. Soki na lobité bana na biso bazotikala na libu na libungi. Na libungi. Libungi papa ko tia libulu te. Na rata yi libu ne ba libu hein. Ozote ya na place na nga pona nini. Excusez pasteur. Landa. OK. Trouble moko ekoti na minute on a mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moi pasteur Lité Yakanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengono na papolo na nyati yo. Na ko isi yo
au côté de l'hôpital. Et le Kauki, Bambisi a minene babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Oko sale le côté. Miliki na biberon. Où est le Bill Clinton? Landa papa. Azalaka na besoin ya mapate. Mais mon colbatiaka il n'a kopo. C'est rarement payé. Voilà chibe. Oh papa chéri. Ezaka ko. Ezaka ko accompagner Matéa. OK. Ezana ngoli sumu te papa. OK. C'est bon. OK. Bana ba koli lingi koloba nini pasteur lité ya kanda akoli. OK. Na Matéa pe na bo nzambe. Azolo bango na nenga mabete. Papa Yannick, oui pasteur. Et sengeli to pesa conseil pour na ba maman. Bientôt mois de la femme. Voilà. Le 8 mars. Et sengeli moisi ala tali puta. Nenge bango basi bakanyisaka. Kasi na ningina parler des sorties ya ma puta. OK. Li puta moko on lata na nzoto batu bamona mwasi ye wana. Liputa moko ezala na cerveau. O tourner ce cerveau na yombala ebele. Landa. Wante fongo li Bible. Toke na makomi. Makomi ezala. Pona linga ke loko na zoloba ezala na ba preuve. Voilà. Landa. Totanga wapi? Bon, yom te prépara qui hein? Tcha Jérémie. Jérémie Logoni. Ouais, ça y est, parce que te prépara. Là Jérémie na lobisagete hein? Oh, bon, Luga verset mot. Landa. Aweza Jésus-Christ. Te na verset ni. Déjà likamba verset te papa. Au fond la Bible pasteur. La Bible nous font la réserve dans verset de chapitre T. Te na place na ngai. Te continue là. Te papa. Continue. Est-ce que Bible est yo? Mangala no zeles ata. Yo muto somela nga Bible mon frère. Ah papa. Tout tika ba je ko ndeko na ngai. Na bambo Bible. Oh. Te na bambo ngo. Excusez, te ya pasteur. Nous allons un respect comme mon frère. Landa. OK. Biso toza ba bantu. Biso toza ba africain. Na culture africaine et sengeli mwasi aye kola to pa ye ba kozala na soni. Nazoya. Kasi na kati ya le 8 mars oko sentir mu pepe moko ya lo yenge. Ba fille ba komi lo yenge makasi. Ba mama nzamba pambola bino nenge bobota kabiso nenge bobokola kabiso pona musala munene obo salaka. Kasi na kati ya français bazoloba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tata pambola yo. Apambola pe mo pasteur. Pourquoi na bimisi français wana? Éducation ya makasi evandaka epai ya ba mama. Ya ba mama. Po ba mama nde baza ba bokoli bana. Voilà. Na tangu na kala makomi ezoloba boye. Jésus-Christ alesi batu mapa na mbisi. Mbisi ebele mapa ebele. Kasi na kati ya batu wana nga nazalate. Lisolo batikela biso na kati ya Bible. Tangu batangi batu o baliaki mapa na mbisi, batanga bana mibali, batanga bana basi te. OK. Parler lingi koloba nini na tangu na kala. Mwasi azalaki esclave. Et se bazotanga batu moye batanga ye ezate. Na bakisi lisusu boye. Na tangu na kala na bamboka o tangu ba vote bandisi kapona ko voter tata mokonzi ya mboka. Bazo permettre mibali ba voter basi ba voter te. OK. Eza na ba religion mususu bazo permettre mobala bala basi 4 basi 5. Nazoya.
Malembe, malembe. Minute c'est ça. Ezali nan. Bazo permettre bongo. Kasi tangu toye na kilelo, toye ko comprendre. Moi ça za motuya la société. Moi si akoki pe ko encadrer mboka. To pe ko kumba mboka. Lana nazoya. Oui, nazoya. Na tangu nakala. Batata ebele azolo baboye. Natangisa bana mibali bangonde bako sunganga na vie. Bana basi moye batanga ezati. Epoko to komi ba mama ba maltraité bana makasi. Pe ba mama ba bebisi bana. Mama batela kimia. Nga soki nazo pesa conseil na linga ba discussion te na ndako. Poko risquer libanga na mututa. Nazo biso vérité mon frère. Panzina TV. Nazo ebisa yo, nazo sala ba jete. Malembe. Soki ba je o kati eloko na yo. Te malembe. Papa na kato lichete. Oh, mais ma kiango atone. Yo kota na ville na lichete. Na kobuko makolo Oh, okomi na mundu ki toni le pasta. Te yat. Landa. OK. Biso toza ba bantu. Voilà. Totoni sama soni. Na tangu na kala baba na ko yeba te pona ko balisa mwana esengeli mwana silisa classe. Baba na ko tala. Mwana mwasi ko mona za na une année 2 ans. Pona tangu akala pe basi bazalaki pe na 40 makasi. Pona ko so mwasi zalaki passe. Okomona baba lisi mwana na âge ya 2 ans. Bakanga ye déjà. Bafutela ye déjà mbongo. Bazo zela nini? Atanga te soki mwana moni kaka kibo mwasi na ye. Ba période ninge ba lobaka. Ba lie soso ba lobi akomi mwasi. Kende libala. Bato amayele ba réfléchir ba lobité. Bana bazo kene mabala inconscient. Je suis très intelligent papa. Na PES TV oyo non na mona boya mamuta mayele te. Bazoba na bazoba papa na yebisi yo. Je suis très intelligent. Papa, maître avocat na campus, nengo moninga na vandiao. Je suis ingénieur na Istanbul. Kendo tuna. À l'époque bazoba nga maître brique. Papa, na beta brique. Te na beto brique siko. On va regretter fina yo Matissa volume. Matissa volume nandaku. Matissa. Brique avant beta ezate. Nago luka papa. OK. Nago luka brique. Émission la monnaie de ma caméra. Papa. Na komisa Kinshasa solanien. Na yoki ba Matissa minerval. Na keko zo ba vidage mi tuko e pompa e bendaka. Eh bendaka nini? Papa, na sopango na prince tuna sango na ngai. Kokanisa te lokola nzamba benginga na komi yuma te. OK. Soko ye na makofi, okuta na makofi. Na rappelé yo, je suis ancien militaire na FARDC. À l'époque Kabila le père aye na mboka ona 1997. Kabila zo recruter ba volontaire. Tango lancé na télévision alobi salaire $100. Na lobi fona lia mbonga tata oya mutu ya boule. Na kenamba na mo kibomango. Na bimana sa parmi ba moura. Ba garde républicaine. Mais le col en col bengi toti otiki. O kangilanga na likambu nini. Na so rappeler à l'époque tangu na zalaka. Yango mona kana mate ya mwena banga mutu. Exact. Landa Tokei. Voilà, malembe ne na micro ya bato robuka. Soni ezali susute. Na tangu na kala to yebaka mama oya poti mwana. Mama mayela zotala école li ya mwana. Tanga moni kaka mwana mwambo mebimi. Moya kotika ngo polele ezate. Abandi kolaksa mwana ndenge ya kolata soutien. Na lobaki déjà bon limbisa. La bandi ko ya. Baboti na kada sezali papa. OK.
nakobimisa bêtise awate. OK. Ce qui peut être mo sentir ngo. Papa, nga naza muta bêtise makasi. C'est aux pasteur. Naza musala nzambe. Donc Landa. Babandi déjà kolakisa mwana ndenge ya kolata soutien. Na tangu nakala pono mona mupende ya mwasi ba cérémonie ebele. Je suis très intelligent. Voilà. Et so yamba mutamaye là. Bon, yole. Papa. O moni na Pest TV, o so mona Pest TV. Bande banda. Nan boyama mutamaye le boyete. Nzambe mama na ngai. Ata obe miswa politique. Oba pasteur ba le kaka ba ngono so bazoba na bazoba. Na ebisi yo papa. Maman zana bana 5. Tango etani tala réaction ya bana. Bana bazobi manatongo na ba sengle banzoto chebwe. Wana bana na ye ya basi. Ndeti ba matisa bavo volume. Papa zotala, maman zotala, tala place sans ya responsabilité ya babote ezokwe ezokweya. Na ebite soko zola nanga mala. Nazolanda, ozoya. Tango za na mwana 14 ans na ndako. Il y a 16 ans. Il y a 18 ans. Il y a 20 ans. Il y a 25 ans. Faut qu'on lakisa ye. Nzoto eza nini? Surtout na mwana mwasi. Tokomi tozongi suna makomi toujours. Ecclésiaste azoloba. Nzoto oyo ezali tempelo ya molimo mo santu. Basakana kana ngoti. Baboti ebele bango moko ba provoquer viol na banzoto ya bana na bango. Tangu na kala okomona kaleso ya mwana mwasi na ndenge nini? Bana basi alelo soni ezate. Boyebi bien lupango eza ya polele. Boko nika bakaleso nyoso botandi wo nasinga. Batu batalaka wana bakaleso ya Mimi. Ya Brenda. Ya Mireille. Ozomona. Na bakombo to yebi te meto yebi déjà que kaleso eza ya Nadège. Ya Sarah. Ya Nathalie. Papa Yannick. Oui, pasteur. Na tangu na kala. Okomona kaleso ya mwana mwasi yona nani? Mupende lelo esambwa. Mwana mwasi soki abotami pembe. Ayebi etaza mutu a pembe. Na quartier bache yeka. Bokomela mai te. Faut bo sentir place à beta tatouage na mupende. Yoka esui. Et là. Qu'est-ce passe ça? Ozaki côté à tatouage na mupende à vous. Na ebisaka madame on aningi na bala. Soki to boti bana basi salama mayele. Pona ko kata bana basi yango macheti na yo mama makambo eseni. Ba okanga yo okota. Eloko tem papa. Eloko te. Soki na kokota boloko aturo yo. Ekozala ta ba 6e. De sokota mbala na mbala. Nenge tozo silisa boloko eza déjà libanda. Nzambe. Museni. Nga soki na TV na bimaka na boloko. Papa tali na libanda. Position kuna. Landa. OK. Ngaza na ngasir. Kelelo bilia kinga bikoki. OK. Attends, qu'est-ce qui passe là? C'est le pasteur Lité Akanda. Frappe na le frappe na retour. Et Bale Kauki Bambi semnene babimi. Vewe. Eh, ouais, biloko franco. Commandé na Asda kombo ya sika. Na kosoma mutuka nanga. Vewe.
commandé na Asda kombo ya sika. Mwana mwasi babate la kaye. Mwana mwasi babongise la kaye avenir. Mwana mwasi batangisa kaye. Mwana mwasi balakisake musala. Ngana zomi tuna question. Baboti. Bobota mwana mwasi botangisa ekoli moko te. Siko mwana oya yela kabino mbongo ya kolia na ndako azwa kango wapi. Na peso ba pista solution. OK. Basi bazoye balisusu ba faleri ya banzoto na bango te. Nzoto mwasi eza sacré. Papa. Ngana yoka kama beso kina zolo ba makambu. Mutu moko azolo ba na télévision, tala muta maboko obilo kwa zolo ba. Mon frère. On a nous tokutana te hein. Mon kolokolo ba bongo na litoi na ngai. Mon frère. Soki na makofi na kokiyo te na mabanga. Soki na mabanga na kokiyo te. Papa Yannick. Oui, na beto mbasu. Oh, il va se mettre en bas. Na boka ka pe maladie. Na zanganga. Nazanganga papa. E bongo tango basolo banganga nzambe. Pona boka maladi na kobanga nani. OK, mais on peut rater au sambela nzambe. Na bondela nzambe. OK. Wano sengi bolimisi. Na sengi bolimisi. Na bomelo moto. Bomela nga moto. Papa Yannick. Oui, pasteur. Papa Yannick a besoin de moi trop mais OK kaka. Oko remarquer nini? Mwana zuya na mbongo ya wenze. Ya wenze. Asala kate botangisa ye te. Tala baboti ya ben conscient. Na kolia mbonga modèle wana te. Tata ya irresponsable. Mama ya irresponsable. Bayaya ya ba irresponsable. Et tomber pe bien le collabo vandi en famille, boyoka ba salité na bino na munoko na ngai. Mosali na nzambe. O bino bo salaka. Papa Yannick. Oui, pasteur. Mwana mwasa zoloba. Lelo na kolatela bango kaleson te. Na boma bango na elengi. Et ça là. Tango azo tambola, batu bazo yembele na sima et dendaka saba simbango. Mone loko na kunyetela bango ngondo. C'est trop fort. Kokende wana zo kende. Tina André Kimbuta. Couloir Kimbuta. André Kimbuta papa. Toki. Nana le bien André Kimbuta. OK. Oko chango couloir na ndenge nini. Aketi na André Kimbuta na quartier. Akendo kuta na André Kimbuta. Pour André Kimbuta fandaka na quartier 1 na wana. Kola pambola tata mokonzi ya mboka. Ndenga yebisi biso tokota ndako 21h. Tata mokonzi ya mboka soko zolanda ngai nazana posa tozongela kolala 16h. Tafachi ya beton ambiance leki makasi na mboko yo. Bana bakomi ben poli na lingi tozongela kolala 16h. Oye ko ya eya. Omoninga na lobeli tata mokonzi ya mboka boy. Papa soki ba chete lo banga na sa mosala nzambe te. Maka mingi polo ba chete. Eko kisamaka. Sa wana na yebi. Oyebi to yebite. Na yebi wana yebi. Papa Yannick. Oui, pasteur. Biloko wana nyoso baboti bazo provoquer viol na kati ya ndako. Viol pa ya bana. Nomona ka chauffeur ya papa aboti sa bana nyoso ya patron na ye. Eza pona elateli ya bana na ye. Locataire aboti sa bana nyoso ya bayer. Kebe suezo kuya keba. Pona elateli ya bana na ye. Ye ko locataire atikeli bino mwa ba maki. De. Bana elateli mabe. Bato ebele basokana soki alati bongo a exposer nzoto neto komona ya leki basi nyoso ya Congo. Nzoka seni pasa. Na te otokomi tozoyeba te okobala nani okotika nani
pozomona ba fille nyonso babimi lokola bandumba po elete lo yozo lata soko zoloba ki ozomoma biso na elengi nga nazomona elengi te nga nazomona yo ndumba munene bula landa ok tokendaka ekoma na bacoin to mpe na bacouloir na mboka o Congo soko ke a partir ya 18h 19h okokuta ba jeune fille bango moko batelemi bango moko baseni batelemi soko leki balobi papa o mata punda te na 2000 francs ya pa momati punda lobi tangu maladi ekoya famille ndoki bakangi noko ndoki di Cap la Merveille fali pupa marabiose depuis pe de war ayembi boye na nzembu ndoki afina yo moko pesa ka pe exemple bandeko no ba Mike Kalambai na ba Moïse Mbiye bandeko na yoti tata pambola bango OK musala kitoko baza mibali kitoko basalela kitoko na bango na banzembo na yo kaka badika ba fere ngana Mike tolo banaka te ngana Moïse Mbiye tolo banaka te boelani deningo ndeto kabwana frère Patrice ne parle pas batuana nyonso zomona tangu na koya turu wana tokolobela pona tokobeta ngo voilà papa Yannick oui pasteur tala lelo ndenge bande kwa basi bazopesa libota pasi kasi le 8 mars tokomona mwasi nyonso na liputa ambiance bane kende na babar na tangu na kalezalaki pokuta mwana mwasi bavandi 4-5 basombi ba bière bazomeleza pa pasi mais lelo ekoma bana basi basangani bake bar bango moko babandi komisombela balobi mobalo akoya liboso enda kolata baber otali mwasi modele azomela nkoyo lobi oyo awuti na mboka nini masanga oyo mutu moko akanga lisu nkoyi papa lisu wana akanga ngo pamba te akangela ngo nini nakokanga nanga liso te oyoka nzembo wana ya nani ya fali pupa napesaka par exemple bandeko balor mbongo te papa eloko te papa bayemba mabe makasi ntango oya tokolobela yango tokei bato wana ozomona bayembelaka nzambe ntango bazalaka bilongi mabe ok banda bakoma kitoko banzemu na bango eza lisusu ntina te papa Yannick oui pasteur na mboka Congo sur 100% batu babokoli bana pe batu batikali na bana eza bamama baza motuya na bavi na biso mais eloko ezokamusa ngai kaka bango bamama batozokisa biso bobele soni nakata bamama makolo debe wana okati bamama nyonso nachodine bamama ndenge kofi achodinaka na mboka wana nini nachodine te bakangaka ye bakokanga mpe te nga nachodine siko ochodine te bakokanga yo te nachodine bamama ochodine te bakokanga yo ozolanda papa ndozomona tala lelo na mboka ozoyeba toko bandela wapi ba famille ekomi bato babala bango pe bato bakenda baza mukie bao basente bango baza ebele mutu nyonso so okoti na lupango wana kaka na android bebe nde android loko bebe bano batata bakimaka balelaka makasi mais moi non tata ça sur place moi lela exact tanga yoki sola tata yoki ya mama tikali kimia tala bando ela biso mwana bébé kobela na kobela banoko bakomi ko dépenser makasi biloko abongo esa kitoko te OK
Non, na sollicité papa. Ah, ok. Pour la deuxième partie pour chiter. Tu as sollicité au Katinga. Tu as quantité, continue na yo. Na ngene de deuxième partie pour chiter na biso. Continue. Bato to tela ki motema. Basali yanza yanzambe. Olobité. Moi no nenga zabwe lokola zana âge ya 14 ans. Na moni akomi lo yenge lo yenge. Âge ya puberté zana ngwasu mama makasi. Na pesa yepa musala nzambe encadrer moi mwana. Eloko basalela mama basalela basala nzambe ozomona basala nzambe babebisi bana ebele mwana 15 ans bakata déjà batrompa kobota lisusu te po bakene kolongolisa ye zemi ya nani ya mosali ya nzambe otini mwana na internat mwana mwasa ke kokoma lesibien papa moni biloko na zoloba na lela kamakasi mwana mwasa sana musala ebele yaya mwasi tanga kela solingi kotenga te yekola koteka olingi koteka te yekola musala maboko olingi koyoka te tangu zeme kokota pu zeme koti pu musala bandisi kokoluka ndenge nini na koteka bandaka la wana obani kozelaka zeme kota pu zeme on le roi ballon on y est bien koti na poto na yebi ok ndozomona sonya makase komi na mboka tozo yeba te tokobandela wapi pe tokokimela wapi pokwe koki banda lalaki na tongo ameli bakisa vitamine oya matama eyesa ye munene bajeni fi bazosalela ngo makasi mama na yebi yo Mireille oza mutu nzoto mike munene wana okomeli yango ndenge nini olobaki na pesa ba mama conseil te unalobaki pesa sikozo ningo katanga bona te nazo linga ndeto chité toza wati désert mukolo chaîne oyo ayamba batulelo asuki toza wati désert boko pesa nga ba minute papa boko pesa nga ba minute boko pesa nga minute ba chef baza etelinga te ba chef na yo opera minute ba chef ya Paul Bongo na ba te na finga ba chef bakolongolanga musala na ko finga ba chef bakolongolanga musala te olingi na finga ba chef ko finga bango bate ezana o katanga logo te va batu etelinga te obengisa nga pona ni yeba kiteke na belaka mutu landa tokomi na suka papa tokomi na suka kata merci beaucoup la Batutu Baza branché, merci à Priska Kopele, ma petite soeur Priska Kopele, ainsi qu'à toute la famille Kopele. Merci beaucoup à Pepe Mbongo, Nani Issa, préparez le roi à 30 secondes kaka pour la zone on appelle ça pasta maloba souka po toka bona préparez le ngango entre temps on loba déjà donc Papson Jumo Madoda à rendre hommage au général de FAO donc sortie officielle le 28 février à 20h30 donc Papson Juma Madoda, il rend hommage à la générale de FAO. Donc, tout le monde est extrait. Et ça va seconde depuis tout le monde continuer. Qui nous a des riches à vous, ça. Bibi ae obalanga na mbongo e soki mabe benga ba fami bo solola yo kibinda kona ya yo kibiba na ba yo nanya kobokolo bango papa ya bana e zonga ndako tobo isala malembe papa e ayo leli Jesse Luminuku Jelka Production. Là c'était Juma, donc Papson, Jumo pardon, Madoda, Papson qui rend hommage à général de FAO, il rend hommage vivant
à Général de Fao le 28 février on est à la sortie dans la 20h30 et puis merci beaucoup na Pepe Mbongo Maboko Banque Morilibu Pepe Mbongo et puis DJ Rissel Abina Pesombote. Ah, DJ Rissel Tata Pambola Yo Nzamba ba DJ. Voilà. Mon ami personnel DJ Rissel. OK. Moi naza mosali Nzambi ya kena na kidi na DJ metokoli quartier moko. OK. DJ Rissel kola Pambola. Ya za mwana komini no papa. Mais beaucoup là dans quartier moko. Naza ki ngasani na se ba di côté. Merci beaucoup Alberto Mafuta, merci beaucoup Randine Sekoko. Et parlez ba charge. Pasteur Lilo Basuka Poto Kabwana. Merci beaucoup. Tetendai Maboko Bank. Pasteur Aromi Roboaka. Mosala Nzamba Zobala. OK. Soko yebi Tetendai yoko yebi senini. Mosala Nzamba Zobala. Au soutenir. Plus 243. Ya Willy Moucheni. Koda Mboka. Voilà. Ya Willy. Semaine otozo banda ko banda dimanche. Kata ba dépense. Ti dimanche okuna opesa nga mbongo ninga ko sala dépense ya semaine mobimba. Mosala Nzamba sala ni abala. C'est très important. La web c'est Willy Moucheni. On va laisser le ko saka na ngote. Ya Willy Moucheni. Ngana on alia mbongo na yote. Voilà. Banana yeba yo. Batu nyonso balia. Mais na lobaki mbongo na yo fona liango spécialement. Ezala lokola cadeau pour na ngai. Ya Willy Moucheni. Ton mémoire kuna. Ezo senga salle. Ezo senga batu balia. Na lobaki libala mosala Nzambe. Oya na salle oya te tinda cadeau na yo. C'est très important. Na mémoire kuna. Batu nyonso bolandi biso mokili mobimba Tata Pambola bino. Numéro nangeza plus 243 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29. Pablo Kitambala Tata Pambola yo ya Pablo Kitambala héritier mpaka 7500 gigas aux États-Unis. Bato bozola na biso monde entier le boss Jacques Sobanoka Tata Pambola yo. Merci. Merci beaucoup à la PS Télévision. Merci beaucoup Saël Libundu. Merci à Bienvenue qui sont Benzola qui sont l'honorable Maman Bienvenue qui sont bébé Maître Christian Caragignon Mundé le plus Zaza boutique le boss Elvis Presley. Merci beaucoup Noyana Pasteur Litéa pour na moba veste pour na mariage donc na Kabamba Rwana et puis Berto Mafuta Kevin Boulungu Pablito Mbidi. Merci beaucoup à Kankou Kabasele. Merci à Elohim Tunga Issa Makanzu. Merci beaucoup à Aristote Batouma. Merci beaucoup à Christian Énergie. Il y a Paul Bongongo Batutu Bazaki branché na pesi binombo te to kutani mbala sima. Bye bye à vous. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola moke